Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo kaka bomesano ndenge bomesana kolanda ba émission na biso oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo tozali na ba point ebele oyo ya kolobela bino pona kotalisa bino ndenge nini bato mosusu bazali kolinga kosakana na biso ba peuple pe bazali kolinga koambuye biso na kati na bamasolo oyo ezali ata na sens moko te bamasolo oyo ezali bamasolo ya kodistraire ba peuple dans l'entretemps tango tozali bamosusu bazali kolanda bamasolo ya bato wana mboka ezali kozonga kaka nsima. Après kaka le meme bato wana nde bayaka kokanga bato mosusu bandoki pona koloba ete tala mboka na biso soki ezali kokufa pona intel, tala mboka na biso soki ezali kokufa pona intel. Me babosani ete ba discours na bango pe ba makambo na bango bazali koloba yango nde ezali kotinda lelo ete mboka na biso ezonga kaka na nsima. Bandeko babolingo tozali na esengo mingi mokolo ya lelo pona koyebisa bino ba makambo ndenge na ndenge pe kopesa mwa lumière na makambo oyo etali mboka na biso. Pona nini soki tolobi boye parce que bandeko babolingo il faut boyeba yango ete ezali te lelo ndenge bato mosusu bazali koyebisa bato ete mboka na biso ezali kokufa po ete bapaya nde batondi mingi na kati ya Congo. Wane ezali ba discours ya kolalisa pongi, ba discours ezanga tina, ba discours ya bato oyo tokoko benga bango bazali ata bato oyo bazali na niveau te. Pona nini tolobi boye bandeko soki olandi lelo ba discours ya ba mobutiste oyo batondeli biso na poto oyo depuis bapakata mbangu baye na poto balingaka pe kosala mosala te pasi ya poto esi ebeti bango bakomi kolukaka bamakambo bamikomisi bakombata lokola bamesanaki na systeme oyo mobutu amesanisaki bango ya kokendaka kozwaka bambongo ya ofele na bainstitution na mboka bamonaki yo ndirete mboka wana Congo ezali babien privé na bango. Nzoka nde bayebaki teke mboka Congo ezali ya Congolais nyonso tu ifale mwana nyonso tu ya Congo a profiter. Mais bango bakomisaki yango ndire bien privé na bango okomona ete mwana ya mokonzi moko kaka lokola papa na ye asala kombo na tango ya ex Zaïre akokende na institution moko boye pe akomi kuna na kombo soki ya papa na ye ale bazwi mbongo bapesi ye. Makambo etambolaki na ndenge penza ya mawa. Melelo oyo bato wana kaka nde baye bazali kotalisa biso ete ndenge nini mboka na biso ekufaki. Pe ndenge nini mboka na biso ezali komarche te bakomi lelo ba professeur ya ba Congolais awa na poto. Bandeko babolingo. Lelo komona bato mosusu bazali koloba ete Joseph Kabila nde azali
promoteur to moto oyo azali kosala ete lelo mboka na biso ezala na pasi oyo tozali na yango be bandeko tango bino bolobaka boye boyokaka mpe mwa soni te bozalaka mpe na mwa bareserve na makambo oyo bino bolobaka bino bokanisi Joseph Kabila tango ye aye kozwa mboka na biso eske boserandaka compte ndenge mboka yango ezalaki eske bino moko bamobutiste boyebaka ndenge nini botikaki mboka lelo boza koloba ete malheur ya bapeuple congolais ezali Joseph Kabila me nakokamwa mingi bino bobosani bamakambo bino bosala bapeuple bandeko lelo bino bolingi bolakisa ete bino nde bolingi bapeuple mingi me lokola congolais azalaka na mémoire courte abosanaka noki lelo nakosala tuna fungola mwa bapwe nalakisa nafungola mwa cerveau ya bato mwa mingi oyo bazali kolalisa bango pongi na masolo ya lokuta bandeko il faut boyeba yango ete malheur ya bapeuple congolais ezali Joseph Kabila te malheur ya bapeuple congolais ezali kaka bato bomoni bavandi na bapoto awa oyo lelo bazali kogangaganga po ete esika ndenge eloba Pasteur Mukuna biftek oyo babotola bango lelo etindi bango baye kovanda na poto bamosusu bakomi bapaster bamosusu bakomi badonneur de leçon bakomi bato oyo nde bakomi kotalisa bakongolais ndenge nini bakoki kosala to ndenge nini tokoki kosala mpo mboka na biso emarché mais alors ke bavandaki bambula ebele na mboka na biso basali eloko te bandeko bato oyo bazali koloba makambo lelo bazali kobosana me nalingi nayebisa bino eloko moko malheur ya bapeuple congolais ezali Joseph Kabila te tozomona kutu Joseph Kabila soki bapeuple baleli otango mosusu érosion otango mosusu banzela Joseph Kabila azali kotinda bato ya misala bazali kokende mpona kobongisa banzela kosala mpona nini po ete alingi peuple na ye azala malamu me tala bino sikoyo bato ya deuxième république oyo bozali koyebisa biso lelo ete bino nde bozali bato oyo soki bozwi mboka bokosala malamu koleka me nazali koyebisa bino ete botika kokosa botika kodistraire peuple mpona kozongisa bino na mwa raison na makambo mosusu oyo bino bosala ya mabe bino boyebi ete bino nde bozali bamalheur ya bapeuple congolais sans ke bomiyeba po ete lelo bobandi kosala neti bino nde basantu bandeko boyebi lisusu ntango bakonzi ya mboka balingaki balia babenda bapeuple mbongo na ntango ya ex Zaire basalaka nini bandeko bazalaka na baje moko oyo babandaki kobenda bapeuple mbongo me bato mingi bazalaki kocomprendre te bandeko na ntango ya ex Zaire tellement bagénéraux na bato mosusu oyo bazalaki kaka nzinga ya Mobutu basalaki opération moko balingaki baluka ndenge nini ya kobenda bapeuple mbongo bakei koluka mwa peti na bango moko boye peti ya bitinda donc peti ya confiance oyo babengaki na kombo ya bindo bazwi peti wana babimisi peti wana liboso bindo balobi bon yo okosala neti ozali moto moko ozali na bambongo na yo yo nde okosala neti ke ozali soki moto aye apesi yo ntango mosusu 20 000 après un mois na 20 000 wana okozongisela ye 40 000 okobanda kosala neti biloko moko neti ya babanke ndenge travaillaka na mbongo ya moto apres ezongisi intérêt mais sikoyo babénéfice na yo oyo okobanda kozongisa ekozala extra ekoleka kutu oyo ya banke donc basalaki bongo po ete dans un premier temps basala eloko moko bato bamona ete likambo oyo ezali vrai bandeko na kati ya kuwana Njimbi azalaki na kati Mbanda azalaki na kati Baramoto azalaki na kati ezalaki na bakonzi ebele bazalaki na kati ya circuit wana mais petit na bango ya confiance sikoyo azalaki nani azalaki nde bindo tango bazwi mbongo kaka tala bato basakana na biso ndenge ya kosakana te yangana na talaka tango bato mosusu balobaka lelo na poto toza ko soutenir ba mobutiso bazali awa na talaka na lobaka ete congolais ayebaka te yango ete mboka na biso ezali
bazali ko avancer te yango na lobaka ete bravo na Joseph Kabila po ete makambo azali ko sala te alingi peuple pe atikali jamais kokosa peuple on a pe atikali jamais koyiba peuple pona nini bandeko baye kozwa petit na bango ya confiance bindo batie lokola bindo nde actionnaire abandi ba makambo na ye bindo mbala ya liboso ntango abandaki abandi kofuta bien wana ezalaka babiloko moko baza kosala yango mpona koatire attention ya bato baya bandeko ntango bato baye komona première série oyo bayaki bindo afuti bango bien mpo mbongo wana ezalaki nango kaka mbongo ebimaki na banque du Zaïre mais lokola bazalaki na système ya escroquerie oyo balingaki basala yango na basalelaki yango bongo bandeko tango bamoni première série bindo afuti yango bien bato basopani lokola bambinzo bandeko na bato mosusu bateka bamapangu na bato mosusu bateka babien na bango oyo ke batikala penza a plat pona na masolo ya bindo alors bino bato bolobaka ete bolingi peuple ete kokima bino bokimi na poto na pasi ya poto lelo bokomi ba professeur ya koloba ete bolingaki ba peuple mais boyebaka makambo ya mabe bosalaka na peuple wana lelo soki omoni ta ngwanda le terminateur afungoli monoko aza kosala neti koevite kolakisa neti ke ye moto malamu aza mpe kotanga nkombo ya nzambe mais mabe bino bosalaki bato boyebi yango te lelo ngwanda komana meme kowangana bamakambo ya mabe asala ndenge aboma bato lelo ngwanda ayebaka teke ndenge papa Botamba ayebisa biso bamasolo na ye ngwanda azalaki na baopération na ye ya ibu oyo ezalaki okomona soki babimi butu bazali kokende na baopération ngwanda azalaki ete soki asepeli koasiste na opération na bandeko bazalaki okomona batie mpenza maquillage bien balatisi ye bamandefu banini alati na teni ya basoda me ye mpe aza na kati aparticipe na baopération clandestine ebele na makambo ya baibu mais lokola bakongole bayebaka makambo te bazali lelo komona ye moto bandeko esoki kaka na makambo ya bindo te po ete ya bino moko boyebi bato mosusu kutu bakufa mpo na basusi ya bambongo na bango na ntango wana ezala Mobutu ezala ngwanda lelo azali koloba ete alingi peuple asesusiaki ata na bapeuple yango te bato ebele bakufa mpo na makambo ya bindo balie kaka mbongo na makambo ya bindo te bandeko na seri moko boye balingaki lisusu balia bapeuple bambongo baliaki bapeuple bambongo na ndenge nini wana ezalaki circuit moko oyo esalamaki Mobutu mpe azalaka na kati tango baye komona ete ndenge nini tokosala po ete tobenda bapopulation mbongo mpo bato mingi bazalaki kokomprendre te baye koyokana baye kobimisa babiye ya banouveau Zaïre tango babimisi babiye ya banouveau Zaïre balobi ete babiye nyonso tu ya kala il faut kochange yango mais sikoyo bandeko botala esika bayibaki mpenza bato mbongo echangeli wana babandaki kochange bandeko okomona ozalaki ntango mosusu na bambongo na yo ozalaki ete na 500 000 okomona na 500 000 wana bachange yo bapesi yo mbongo ntango mosusu na valeur ya 300 000 200 000 nyonso tu ekei perdi balie bato bambongo na ndenge ya kosakana te bandeko mpo omona peke mbongo bazwaka na moyibi epesaka mpe eloko ya malonga te tala lelo bato yango nyonso tu ya Mobutu bakimaki na poto soko otali bango ata ntina te bakoma kaka mitelengano bakoma kaka kobaluka bisengasenga mpe bango balobi batika te lokuta mpe na monoko batika te ekomi osoki ozali na matongo ozali komela mwa biere na yo soki asala yoki mposa ya komela biere aza na eloko te akoya kaka kobandela o bamasolo komona kaka mon cher mboka na biso boye kongo boye akobanda kobeta masolo ti yo moko okokokaka te okomona kaka boyela ye vert boyela ye mpe molangi moko basi
bango na matonge bisenga bandeko. Omoni mokili ndenge beti bango fimbo. Général Baramoto oyo bato mingi bayebaka Général Baramoto. Lelo tala Baramoto ndenga koma bandeko na maokondima te. Po mona ete masumu bazali kofuta ezali mabe. Bazali komona pasi na ndenge ya kosakana te. Lokuta pe abatika te. Kaka ko baluka ko kendeka ko senga bato bambongo banini. Donc mawa mingi bandeko balingi te ko sala mosala na poto te. Ba Mobutista ngo on dirait penza Mobutu alakela ki bango mabe avant akufa. Na eko mwana siko tango Mobutu alobaki te après moi ça serait la délige. Donc ngai na eko mona ete Mobutu bandaki kolobela ba Mobutiso baliaka mbongo na ye indirectement. Mais bango bandaki ko comprendre te. Yanga na moni tango Mobutu akufi bandeko. Ebele bakimaki na bambongo ya Congo bamonaki ete bako vivre bien mais lelo tala bato ebele na poto. Ba koma mitelengano ba facture kuti ya courant bakoka ko futa te yango ete ba komi ko inciter bato ba koma ba combattre ba tala bandeko oyebiko mingi bazali ko joindre Congo ana e koma gineti ba bien privé na bango yango bazali ko linga bazonga lisusu po bazongela ndeko yebaka yango ete ta Mobutu esi eleka soki tata na yo azalaka mokonzi tana yo esi eleka soki babengaki yo mwana ya yebaka ete tana yo esi eleka soko olingi ko apprendre quelque chose na poto te pozwa implice tokende totonga mboka longola na motu na yo ete tokosala rebellion po tokende na Congo tozwa bokonzi tozonga ndenge tozalaka bozali ndeko mikosa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Na koloba kaka na ba Congolais, il faut ba Congolais ba mekana nu kofungola mayele na bango pe ko pousser makanisi na bango mwa mosika. Eloko ezali mabe na biso ba Congolais bazali batoyo babosa na kanoki. Yanga no moni ete tozali kaka bato ya pasi moyen to avancer ezate bandeko. Oyebi na babiloko tozalaka na yango na Congo okomona soki likambo esalami olie bo vandela likambo wana bo tirer conclusion nango pona ni likambo esalami to sala ndenge nini po to yeba ete likambo to éviter yango mbala sima to ezonga lisusu te non. Donc ba Congolais ba koma Congolais soka sali mabe okomona ye ande kona yo kanga te limbisa ye banindi olimbisi ye ozui ata temps ya ko réfléchir te po oyeba ndenge nini okoki ko éviter mbala ya sima soki likambo ya bolinge koma o éviter yango tana balobi ke limbisa ye olimbisi ale ozui petante ya ko raisonner ke pona ko éviter likambo ekoko yela na ndenge ya meme likambo ndeko asali pona ko éviter yango otiki yango kaka lobi e bon to limbisa oke yango no moni ba Mobutiso lelo bazali kosakana na bino. Bon moni lelo pourquoi ngwana le Terminator akomi lelo kotombola mongongo pe koloba akomi lelo koposa kosala ba makambo ya lokuta pona nini po ete bino ba Congolais bondimaki pardon na ye ya lokuta oyo alobaki mais tala moto asengi pardon mais lelo azali koyeka na makambo oke makila etanga il faut to bunda pona ete to zomboka yango to tunaka na ngwanda ye tango alobaka ete mboka na biso keye paya bapaya ye penza akanisaka biso tozali banani kaka bato ya deuxième république to aussi to changer identité to koma bana ya troisième république bandeko lelo ekamwisaka biso komona ba Mobutiso oyo bazali na poto baza koyebisa biso ete ndenge ezali wana tengo kuta azali rwandais boyeboye me bandeko oyo ezali neti bozali kosakana na biso oyo bozali kosala ezali neti bakomedi lelo penza bolingi botombola mongongo boloba na biso ke tengo azali rwandais mama na ye kutu boye tata na ye kutu boye lelo nde bobandi koyebisa biso yango po tosala nini bino bato bozali koyebisa biso pona kengo lelo tango bozalaki ko occuper ba poste minene kuna na Congo na tango ya deuxième république
boyebi mbala boni obino bopesa kengo poste ya monene oyo ya premier ministre oyo ya kokamba mboka boyebi mbala boni bopesa ba poste wana na tango wana pona nini boyebisaki biso ba peuple botelema botomboka po ete Mobutu atieli biso mopaya monene na mutu ya mboka pona nini bolobaki na biso te lelo nde bolingi bokoma ba professeur ya koya boyebisa biso kengo azali rwandais na bato basalaki na Mobutu bokomi boye mutu bo azali rwandais mutu bo tala bino wala nde boza kosakana na bato boza kozwa bato neti bazoba bo tango bino bozwaki ba rwandais wana boke bango na ba poste ya minene wana nde ezalaki bien bana ya mboka baza kosisa baza kosisa baklasse na bango bauniversité na bango baza kozanga misala kotelengana na tango wana bozwa kozwa bato mosusu boza kotia bango na tete ya mboka boyebaki ke bazali bapaya mais bopreferaki bango bazala wana ke bana ya mboka bana mboka basouffrir ke bato wana bazala wana ke lelo bokoma mpe koutilize langage motema malamu na biso lelo yango nde lelo bazali konyokola biso te ezali nde motema mabe bozalaki na yango okomona mutu mususu asilisi na université ya Kinshasa mayele na mutu me na tango wana bamobutu na bangwanda baza konéglige bana mboka baza kozwa bato mosusu bandeko eloko ekamwisi ngai lisusu babiloko yango mpe eza kokontinue kaka na epai ya Tshisekedi biloko yango eza kokontinue bandeko eloko naseki naye kotala na lobi non ezali kaka baautorité bato bazali koloba ete oh non bango nde badémocrate bango nde mutu bazali kokende kolokotela biso bato bilokotela bandeko nakotalisa bino image moko sikoyo tango batie moto tango bato ya UDPS bango moko bake kotia moto na complicité ya Roger Lumbala basali bascenario na bango ya kotia moto na babiloko na bango eloko ekamwisinga bandeko nalandi reportage moko moto moko wana nakokoloba kaka mundele mayoko ayekoli na ye kaka lingala aza kosala intervention mpe aza koloba ke biso toponi kaka Tshisekedi natali ye bosuki pembe nalobi oyo mundele oyo susu bauti kolokota ye wapi lobi tokomona ye susu akomi na tete mboka soi-disant okomona kaka ministre boye oyo mpenza mutu awuti wapi akoloba mpe baye kotiela biso moto nalobi botala mundele bandeko nakokende mosika te nakosenga na papa Botamba botala ndenge UDPS ekomi kolokotela biso lisusu bapaya po lobi ekozala kaka bango bakoya koloba ke bapaya bakoteli biso na mboka botala moto oyo en tout cas oyo peut-être soko lobi ke congolais bandeko na kamwe mais azali koloba makambo bandeko na sutuki nga moko nalingaki na piqué crise nalobi na se motema nalobi soki kutu balobi bato mosusu ba rwandais likambo te mais oyo lisusu bake kozwela biso mundele oyo tala ndenge azali meme koganga liboso ya mikro mpona koloba ke Kongo ekomi mboka na ye tala botika bakomedi mwa libanais moko boye awuti soki wapi ale libanais moko kaka azali asalasala bacommerce nde na ntango ya exai avandi na mboka ndenge bango bazalaka soki bavandeli bino na mboka balingaka lisusu koreconnaitre teke bazali balibanais bakomi yo ndenge bana ya mboka wana tala ndenge azali kosala makelele aza koloba mpe Tshisekedi natali ebona lobi estce oyo aza congolais bandeko vraiment mundele ayoka ata soni botika kokende kolokotela biso bilokotela bouti kolokota ye lisusu wapi tata oyo papa Botamba tiela biso nanu baimage totala moto oyo bautaki kolokota ye soki wapi azali mpe koloba mpona makambo oyo etali ndenge nini moto oyo batiaki na chaîne ya Roger Lumbala oyo ye moko Roger Lumbala aorganize scénario wana oyo akanisaki ete biso bakongolais toza bazoba mais tocomprendre yango déjà papa Botamba tiela biso baimage boyoka nanu ndenge mundele oyo azali koloba bandeko nakanisaki kutu ke ntango mosusu akoki kozala ubie ndundu mpona loba ete azali ndundu akoki kozala congolais me nazongeli baimage wana bandeko naye kotala naye komona mpenza mundele nalobi bandeko tala ndenge bamindele mosusu bazali koya
kotisa na makambo na biso ya Congo wana nyonso mpona koluka ndenge nini ya koyiba ba richesse ya Congo bandani bazali kozwa bango Tshisekedi auti kolokotela biso mosusu et puis lobi bogomona ete mboka yango komi kolobo pa bakoteli biso na mboka tala ndenge Tshisekedi auti kolokotela biso lisusu tatoyo bandeko vraiment ba image s'il vous plaît papa Botamba. Oyo basali eloko oyo bakoloba na sima ke ezali court-circuit ya SNEL. C'est faux. Eza sabotage moko puisque toza na sima ya Tshisekedi. Je lance l'appel au gouvernement. Oyo basali eloko oyo bakoloba na sima ke ezali court-circuit ya SNEL. C'est faux. Eza sabotage moko puisque toza na sima ya Tshisekedi. Je lance l'appel au gouvernement. Oyo basali eloko oyo bakoloba na sima ke ezali court-circuit ya SNEL. C'est faux. Eza sabotage moko puisque toza na sima ya Tshisekedi. Je lance l'appel au gouvernement. Oyo basali eloko oyo bakoloba na sima ke ezali court-circuit ya SNEL. C'est faux. Eza sabotage moko puisque toza na sima ya Tshisekedi. Je lance l'appel au gouvernement. Oyo basali eloko oyo bakoloba na sima ke ezali court-circuit ya SNEL. C'est faux. Eza sabotage moko puisque toza na sima ya Tshisekedi. Je lance l'appel au gouvernement. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona ndenge nini kaka bato bazali koyela biso koloba ete bapaya na kati na mboka botala ndenge UDPS bayeli lisusu kokotisela biso mondele oyo na kati na mboka lobi tango akokende kozwa bandeko na ye baye batondeli biso ekomi ba peuple congolais boya to bunda bapaya bakoteli biso na mboka omoni ndenge bandaka kaka boye botala ndenge na makambo ya Congo tala ndenge mundela za kofungola munoko neti ngando pe koloba zonga nde na mboka na yo tika ba makambo zanga tina yango na bozali komona bandeko soko otali malamu ezala ta ba Jean-Pierre Bemba oyo bango nyonso tu bauti kaka na ba race oyo ya bapaya oyo yaki na bamboka na biso kaka bibotale baye kobotela biso bato oyo toyebaka tate lelo bayeli biso systeme o mwana mboka lelo bamakambo ekomi koleka na mboka na biso bandeko kaka bato bazali kokreye makambo soko olandeli bango malamu bango moko bazali bapaya kaka makelele ya pamba bazali kosala me bayebaka ete bapepe congolais pe bazali mayele balobi ete bakosede te na babuzoba oyo Tshisekedi azali kolinga kosala na batu na ye na bana na ye ya kuluna bomoni bapepe congolais lelo bapesi Joseph Kabila raison po ete bango bayeki non ndenge ezali yo tala oyebi ko bino badiaspora boyokaka soni surtout bakombata boyokaka soni bokanisaki ete soki boye na systeme ete non ndenge ezali wana tokoyela bakongole na systeme ke ndenge ezali wana soki balingi kovote Tshisekedi te tokotindela bango mbongo na Western Union te oki ndenge bakongole ya Congo Kinshasa balobi non bato wana balingi kolekisa bango bazokanisa ete sans bango biso na Congo tokoko vivre te bango bazokanisa ete sans bango biso na Congo awa donc toko exister lisusu te pe balobi boye bango babosani ete avant bango bakoma na poto wana lelo baza kobeta tolo tozalaka na bango awa tobandaki kogalere na bango chance epeseli bango bakomi poto me bayeba ete ata bango baboyi kopesa biso bambongo na bango batindaka tokovivre pe tokokontinue kovivre bravo bana kini pe balobi ete tozali kokamwa mingi bango batu babetaka tolo bana ya poto me tozali kokamwa bana ya poto lelo bazali kolela biso bana ya kini oyo bambongo bango batindelaka biso tozali kosala nango makambo ya malonga me bango bazali kotikala bapauvre elobi mingi bana ya kini balobi ke bambongo ya mike bango batindelaka biso toza kosala nango kama makambo ya malonga me bango moko bambongo yango oyo bazwaka baza kokoka kosala eloko te
Yangana na lobaka ete bino ba combattant. Boyo baga soni. Okomona moto mosusu aye liboso lobi ete ah non ndenge ezali wana biso nde mutu tosala ete po ete bamusicien wana bakoma ndenge baza lelo me yoka soni ntango yo ozoya liboso ozoloba ete biso nde mutu tosala po ete bawera na bajibe bakoma ndenge bazali me omona teke mokili eza koseka sikoyo bakoloba ete bon yo moto osala ete po bakoma ndenge bazali yo moto oyeda bango me position na yo moko sikoyo eza ndenge nini bazomona ete na poto ndako ya malongo eza te okende kolala epa baninga te ezali pasi pe mawa ba déclaration mosusu bosalaka boyebaka biloni boza koloba yango toza koloba ete bakombata bozali na bino bato ya mayele te bozali nde babolole po ete ntango boyaka liboso ya kamera boyebaka te makambo nini bokokoloba bolobaka kaka tikala mpo boloba ndeko combattant moko lisusu aye aza koloba nini ono a partir maintenant ba musicien na bale bagate to kokende kofunda bango ndenge batindaka biso to kendeke to ibelaka bango ba voiture bani me bandeko na kotala na mutongo aza koloba na bime o aza bolole aza zoba donc talaka na âge ya mutu oyo avandi mbambule ebele na poto mais aza koya aza koloba ete bamusicien bayaka batindaka biso toyibela biso toyibela bango bamituka alors tokokende po ete todenonse bango na seki na lobi non bakombatan oyo baza mayele te baza mayele te alors ndenge nini bato akini bakozwa bino na valeur bino moko nde mutu crédibilité na bino moko nde mutu bopanzi yango et puis na yeko lekisa bino susu ke bakombata baza bazoba babolole mpo na nini balobi ete balingi miziki ya bakongole te balingi mpe bamisien bakongole su babeta na poto te bakei na bashop bolongola bamiziki ya bakofi bolongo banini mais eloko nini basali bango bazokanisa ete ezali sabotage nzoka nde bazoyeba teke baza kosalela bamusicien na lisusu pibi ya makasi bazwi ba DVD na bango basali bakopi baza kokende kokabolela yango bato balobi sabotage bozwa mais ndeko est-ce que yo kanisi biloko oyo ozosala yo kolongola sikoyo na mitu ya bakongole esprit ya jibe ou bien esprit ya wera ou bien ya kofi olomide jamais mpo yo osaleli bato kopi opesi bango bolobi tosali yango sabotage nga na kozwa DVD na ke na ndako ntango nazoyoka nakomi lisusu na posa makasi ya bamusicien wana bomoni yango tolobi ke bakomba te boza bazoba babolole biloko bozosala bamusicien de publicité bino bokanisi de sabotage eza sabotage te po ete musicien ndenge azali wana producteur asafutaki ye deja mbongo na ye ba DVD ezotekama ezali nde mbongo ya producteur azolinga récupérer sikoyo ba production oyo asalaki na bamusicien bomoni teke boza kaka babolole mpe ozoyeba teke soki mpenza baproducteur bayokani mpenza basangani bakei mpenza bazwi mikanda na ndenge ya vrai boyebi teke makambo oyo bozosala soki baproducteur balobi bakotela yango na ndenge ya justice boyebi ke bokobeta baprison bakombata baza bazoba mingi bango bazokanisa soki likambo elingi esalama na poto bakei pa mbila basengi permission papier ya permission bakomeli bango bazomona yango neti donc priorité non mais biloko bozosala bokopeye cher bandeko okomona soki oteleta kombata mosusu nde elongi modele ezikeli bandeko na mawa bakongoli na poto bazokisa biso soni bazolata bateni ya basoda pusana kaka pembeni ya bateni wana ndenge balataka bandeko surtout soki baza na marche solo ebimisaka na bateni wana bandeko okoboya nga moko na bitunaka nalobi ndenge nini bazalaka na motema mpenza ya makasi kozala mpe pembeni ya bato wana te mokolo ngai nde nayokaki solo ebimisaka bateni wana ndenge ebimisaka solo bandeko ndenge koloba vraiment bakongole bakombata baza koyokisa bato soni bakombata baza koyokisa bato soni na poto vraiment ezali pasi pe mawa mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Papa Roger bamakambo oyo biso tolobaka ebongi malamu bakongole bafungola miso pe ba comprendre bayeba
nini oyo bango penza balingi po jusqu'à présent bandeko bakongole na poto awa bakomi on dirait bato oyo bayebi eloko nini lisusu basala te okomona bakombata bandeko fana na bakombata yoka bamaloba baza koloba tala baraisonnement na bango ozomona ete na bato okutu bazali na kati ya village na bamboka na Congo baza koraisonne kitoko ke bango bandeko babolingo oyebi ete ndenge ezali wana biso tolobi ete Joseph Kabila azali l'homme qu'il faut na mboka na biso po ete ba makambo oyo ya minene azali kosala na mboka na biso en tout cas azali moto oyo ba peuple congolais bazelaka utakala bandeko babolingo depuis Congo ezala Congo tomona ete mokonzi ya mboka ba peuple soki baleli il faut tellement po ete ya réagir mais na tango ya Mobutu bandeko ata boleli ata bogangi on dirait kutu azalaka te ye moko amipesaka kombo aigle donc mpo na ye aza na likolo bino ata na se boza koganga aza ata na ntina na bino te me bandeko mokolo aigle alembaki ayoki nzala ntango akitaki na se nde ayaki komona ete bato oyo abandaki kotalela na likolo bato wana ntango bachangelaki ye face aigle azangaki ndenge ya kopumbwa bandeko babolingo Joseph Kabila na gouvernement na ye ba peuple congolais tozali koyebisa bino il faut botia yango na motu tango bato bazali koya koyebisa bino ete na gouvernement ya kutu ya bien te bato ya lokuta Joseph Kabila bandeko bozwaka toujours film ya deuxième république na makambo ndenge tomona na ndenge makambo ezali kosala malelo bobosanaka te ba peuple congolais bobosanaka te po ete un jour bokoloba ete soki toyebaki mais tolinga te lingala oya soki toyebaki toya koloba yango lisusu nayebisi bino malamu ba peuple congolais tondima moto oyo misala ezali komonana ke tondima bato bazali koyela biso kaka ba discours po ete na ba discours wana yango nene elalisi biso bambula ebele toye kosutuka 32 ans lelo bato wana nyonso oyo basalaki esika moko na Mobutu oyo baliaki mbongo ya mboka oyo babomaki mboka lelo bayaka na poto babandi kokosa ba histoire na kopesa bino exemple tala moto lokola mama Kalanga akoma koutilize langage ya koloba ete na mboka na biso mokonzi oyo akoya oyo ayebi nzambe yende moto ntango akoya mboka na biso ekokangolama me mama Kalanga abosani ete bango nde bazalaki bamiyibi kodokola mbongo ya mboka batiki mboka na kao lelo mama Kalanga aye na esprit ya kombo ya nzambe ekoloba ete nzambe alobeli ye koya na esprit ya nzambe mbala moko na koya na esprit ya kotekisa ba DVD na koya na esprit ya koloba ete mboka na biso ezali na libulu fo mokonzi moko aya soki mokonzi wana aye nde ayebi nzambe nde mboka na donc yo lingi koloba ete Joseph Kabila ayebi nzambe te mama Olive Lembe ayebi nzambe te bomoni ndenge bozali kolelisa biso na ba discours kaka na ba discours kaka nazalaki na bague moko bague wana nazalaki soki Mobutu atindinga na keipa mutu boye na lancer lumière kaka discours wana bandeko okomona moto oyo azali kobibenga ke azalaki reine mais bandeko po ba congolais bino bozalaka kaka soki moto alobi o témoignage na salaki likambo boye tala ale ba congolais bino eloko ezali kaka na bofungoli kaka matoyi bozoyoka sans même bon discerner soko olandi témoignage ya mama Kalanga malamu zwa ba témoignage na ye nyonso okomona azalaka na maloba mibale okomona na makambo mosusu ndenge abakisaka nazali koyebisa bino ya solo bandeko Congo na biso
tobonga kaka soki ngai yo ye kuna oyo kuna mosusu topesani makanisi ya malamu totie yango na mboka nde mboka ekokende liboso. Bandeko po tolakisa bino mitema mabe ya bato oyo bino bokanisaki bademokrate ya mboka na biso me tala bamakambo basali. Exemple ya moto lokola Tshisekedi oyo alobi ete alingi Congo. Yo moto lobi olingi Congo, est-ce que moto alingi Congo misala ya malamu oyo ezali kosalama na mboka batracteur ezali na kati na mboka mpona kosala banzela otinda bana ya kuluna bakende baboma yango wana nde olobi ete ozali démocrate mpo olingi Congo? Me bandeko oyebi bato ya mayele basi bakomprendre ete Tshisekedi azali aventurier comédien, azali moto moko oyo azali koutilize peuple na bahistoire na ye ya parcours ya vie na ye, aza koutilize peuple. Bandeko pona lakisa bino susu sine ya mosusu oyo ezolakisa ete Tshisekedi azali na ye démocrate te azali moto ya lokuta. Lelo mokili mobimba ezali koreconnaître bamakambo oyo Lumumba asala pona mboka na biso pe bato babengaka ye un vrai démocrate oyo alingaki abazalaki mpenza vraiment olobele ya peuple. Me bandeko bino bosi boyoka Tshisekedi depuis bino boyebaka Tshisekedi ti ndenge tokomi lelo. Bandeko nga natikala nanu koyoka te esika Tshisekedi abimisi na monoko na ye atanga ta kombo ya Lumumba. On dirait kombo wana ezalaka somo na kati na ye abangaka meme kotanga yango po ayebi ete soki atangi yango akokanisa baevenema bamakambo ya mabe o basala ndenge batekaka motu ya Lumumba. Bandeko makambo nazali koyebisa bino liseki te bonzo bafilme nyonso tu ya Tshisekedi depuis banda ti lelo atikalaka jamais kotanga kombo ya Lumumba devant une caméra comme ça, devant ba journaliste atikala jamais po ayebi eloko nini asala. Me ndenge ezali wana Nzambe tokumisi yo po ete lelo lakisi biso vrai face ya Tshisekedi azali démocrate te, azali na ende embrouillère, azali kotia biso ba peuple kaka na kati na pasi. Bandeko babolingo na ye kotalisa libino lisusu po mosusu bomoni ndenge bato bazali kolinga kosakana na ba peuple, bomoni ndenge bato bazali kolinga ko utiliser biso. Tala journaliste oyo ngai kutu na kobenga ye honorable te, aza ko mériter yango te, oyo babengi Roger Lumbala, parce que un honorable akoki jamais kosala ba manœuvre po etake de koyokana na ndenge ya coulisse bakende batia moto na studio na ye après ye akobanda kobetela bato histoire mosu. Bandeko oyo bazali kondima yango te, me tozali koloba ete histoire ya moto oyo Roger Lumbala ezali histoire bango moko scénario bamontaki moto andima te. Bandeko oyebi nakoyebisa bino boye bolanda discours ya Roger Lumbala. Gouverneur ya province alobaki likambo oyo ndenge nini oyo bakotia moto na nini na radio na ye oyo ndenge bakotia moto na nini ya IDPS bamakambo ndenge na ndenge. Bandeko po mona ete tango ozali kolanda badeklaration ya Roger Lumbala ozomona kaka ete bato moko baprofite na nzela ya maloba wana mbe bango moko bake kozwa avance ya kotia bamoto na kati na banini na bango po sikoyo yoka badeklaration na bango opo gouverneur alobaki banini, donc baprofite occasion oyo ndenge balobaka ete oyebi ndenge ezalaka na mokili. Bandeko soki yo mama ofingi mwana na yo ebembe na okufa alendoki aprofite na makambo ya mama po eta kota asala likambo ya mabe na mwana, ndenge ba Roger Lumbala na Tshisekedi baprofite na maloba wana yango ne community arme na ye akomi koya kosala badeklaration gouverneur ya province alobaki boyeboy nzokande ezali bajene bango. Bandeko basi bapesi biso ba fuite ya makambo ndenge nini baevenema wana elekaki pe bato oyo batekelaki biso na koloba ete epai ya Roger Lumbala va batia moto wana na kati bapelisaki nanu bapine libanda apres bapine wana epeli moto bake bakotisi yango na butu. Bandeko
Roger Lumbala azali wana ye moko azali kokamwa na makambo tozali koloba mais lokola balobaka kaka ndoki miso makasi lokola ye moko azali deja moto oyo makila ya bato aboma kuna na barebellion esika azalaka yo kanisi moto ya boye nde akoya na verité bandeko Roger Lumbala azali moto oyo azali penza escroc ya bescroc soko tali kaka na elobeli na makambo ozomona kaka moto azali escroc mais bango ndesu nzambe ya kokonfondre bango mpe tolobi na gouvernement ya Congo bapesa ye ata elikuta te bajeune na bango wana oyo bazali kosala bazwa eloko te 00 donc préféré mbongo wana bazwa yango bakende kopesa bamama kuna na este esika bazali kosouffrir ke bazwa bapesa esco oyo bawakani na Tshisekedi bakei batie bamoto na banini na bango après avoir bakei kosala babozo bakoincendie parti ya nani bureau ya PPRD baesandie yango ale bakei siko bavandi balobi me ndenge nini siko tokosala lokola esali boye tokozala mbeba bakoincrimine biso bango moko baye kocreye siko bahistoire ya kotia bamoto mpe tozali kosenga na bapresse mosusu ezala lingala facile botika koloba ete bacivique baye batie bamoto te ezali bango moko bato ya IDPS bandeko soko otali ata bino moko epai ya ba événement wana ezali kosalama oyo bamakambo wana ezali koleka okomona baarme ya crime oyo basalaki baévénement ezali kaka baarme oyo ndenge batiaka milangi na ndenge bato ya IDPS basalaka bataki na bango ya kozwa milangi kotia essence na kati na banini kopelisa mpe kobamba yango wana nde baarme wana nde tomoni yango na siège ya IDPS oyo balobi ke basoda nde moto bayaki mais banani basigne to batir oyo babal balobi babal babeti babal mais na bamir babal ezali komonana te bino moko boyebi soki bazali kobeta babal ndenge ntango ezoka na bamir etikaka batrace wana ata eloko moko te mpo na wana toye komona ete bazali bato ya lokuta mpe tala ndenge bazalaki kotata bana bango na bango baza kokoka kopesa témoignage te lokuta na lokuta bandeko babolingo boyoka Roger Lumbala sikoyo ndenge nini azalaki koloba donc koloba ete baprofitaki na maloba oyo gouverneur vice gouverneur alobaki na bato mosusu balobaki po ete baprofite baluka batia moto po ekoma neti arme na bango o gouverneur kuta alobaki te Roger Lumbala bobeti faux calcul bokanisi ete Congo ya lelo ezali tango ya ex-Zaire oyo bozobe bandaki kosalama bajeune na bino bobandaki kosala bokanisi ete biso bapeuple tokondima bino na balokuta na bino bozali na yango Roger Lumbala bamontage oyo bosali na Tshisekedi bapeuple basi bayebi yango mpe bambongo oyo ozali koluka tosengi na gouvernement apesa ata elikuta te topréféré bapesa mbongo wana na baorphelin bapesa mbongo wana na bafemme violée ke bakende kopesa moyibi oyo basali bakuna bango ya kotia bamoto na kati ya banini na bango après sikoyo bazali koya koloba gouvernement koporte plainte baplainte na bino wana bozali kosala boyebi bamakambo bosali mais ezali kaka babiloko ndenge ntango Mobutu azalaki ya kosala bamontage ya bakuna bino bakumonte toyebi yango malamu alors Roger Lumbala tika koyela biso bahistoire wana tolingi badistraction te Roger Lumbala wana ezali makambo ya lokuta papa Botamba baimage s'il vous plaît kobanda na gouverneur de province moto amenasaki alobaki ke bako sa ba radio mpe na ba permanence ya UDPS gouverneur de province simana yango tolandi batu mosusu moto o babengi Claude Machala oyo avandaka epa ya Tchala mwana ye wana abimi alobi que il faut batumba RL TV nde yango wana lokola baye kotumba RL TV toza ko porter plainte contre batu oyo po biso tolingi jamais makambo ya boye esalema en République démocratique du Congo toza ko benga bandeko na biso banso oyo balingi RL TV oyo bayebi que RL TV ezalaki kosalela bango mosala ya malamu
toza ko benga ba maçon, toza ko benga ba peintre, toza ko benga ba électricien, toza ko benga ba oyo nyonso baza ko sepela na mosala RL TV eza ko sala. Po baya ko sala mosala mbangu un peu toza ko senga na ba o bazala ba matériel nyonso tout oyo ekoki ko salisa biso. Ezala ba meuble, ezala ba split, ezala biloko nyonso ba ordinateur. Toza nango besoin poto banda mosala mbangu na RL TV na biso oyo ezali télé réalité oyo eza ko pesa sango ya solo na kati ya mboka. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda Roger Lumbala wana nyonso tu ezali kolakisa ete Roger Lumbala alingi nde koprofite sikoyo na maloba oyo gouverneur alobaki nde yango wana baprofite pe na yango po ete balobi bango basalaki yango donc ezali coupe moko baprepare yango a partir ya bamaloba oyo gouverneur alobaki bango bazwi occasion balobi tokolekela wana tika siko tozwa totumba banini na biso totya bamoto bandeko babolingo nazali koyebisa bino ya solo babiloko oyo nyonso tu Roger Lumbala na bato na ye ya radio bazali kosala ezali bascenario na bato ya IDPS bandeko oyebi ko nzambe azali kolakisa biso bamakambo ebele me bapeuple congolais tokangela yango miso te poto yebi ete bato bazali kokangela yango miso bamobutisto bazali awa bango nde bazali kolinga ete bamboka wana bazwa yango na bato mosusu po ete bango baluka moyen ya kozonga na mboka po ete na poto mpe bazali kokoka eloko te balingi kosala mosala te kaka kokosa bato koeskroke bato bomoni Mobutu amesanisaki bino mabe lokuta kaka bino soki olandi maloba ya Roger Lumbala bandeko oyo ezali komona na ete kuwana basali yango ezalaki kumoko bapreparaki yango penza bien avant mais nzambe ayepe koconfondre bango epai ya bana IDPS bandeko tango bango basali bamakambo na bango bato nyonso to bapreparaki kuwana na butu mpona kotya bamoto banini mpo baya koloba ete bakotelaki biso bamenase biso bandeko babolingo na kati na bato wana nyonso to eloko nini nzambe asali bango tango ekomi ete kamera na bango moko bato ya IDPS tango eyebandi kotuna bamituna yoka ndenge bazali kotata bana yoka ndenge bazali kotata bana liboso ya mikro bandeko bazali kokoka koloba te bakomi oyo mosusu makambo ngo esalamaki na 2 heures mosusu koyoka 3 heures mosusu 4 heures mosusu tango bakati courant sikoyo tango bakati courant ale basoldat wana biso tozwi topositionne toatake bango na ndenge na banini na biso na banini na biso ndenge toatakelaki bango ebangisi bango mpe bakimi bakei mosusu tango bakati courant bamoni molili wana moye kosala eza te babangi babimi bango moko bakimi bakei mosusu tango tokati courant ale pre biso tozwi tosote kote kuta ya nsima tokimi na bandako ya mosusu ezalaki kote bandeko bamaloba kaka mibale mpona koyebisa bino bandeko lokola ezalaki eloko moko bango moko bapreparaki yango bazali kosaisir te ndenge nini maloba oyo bayebisaki bango baloba ekomi ya kotata bana nzambe azali kolakisa biso azali korevele biso lolenge bato oyo bazali bandeko bato ya boye nde bozali koloba ete lobilobi bakambela biso Kongo me ekozala somo bino bozomona te nzambe azali kolakisa biso bilembo bomoni teke Tshisekedi azali amemeli biso groupe ya bakuluna na kati mpe tozali koyebisa na gouvernement ya Kongo bofungola miso po ete Tshisekedi aye na bato mosusu oyo baye lokola bato oyo bazalaki bato bakoprepare baoperation na bango po ete balelisa po ete makambo ebele oyo biso tozwaki deja bafuite oyo meme bafuite wana ntango tozwaki tomekaki koyebisa na bato mosusu na Congo me toyebaka te bato yango ntango toyebisaka bango bazwaka makambo yango mabaseki ubie ndenge nini tala ndenge ntango likambo oyo bakendaka komenase député national ya PPRD likambo wana toyebaka yango bien avant
tobengi bato na Congo toyebisi bango tolobi tala likambo moko kosala Tshisekedi a partir ya poto awa asi a préparé coup moko bakokende kosala bamenace député moko boye na ndako na ye bato bamonaki yango lokola neti tozali kosakana bandeko 2 semaines après bakulu na IDPS bakei na ndako ya député na bakei kosala trouble alors que ezali longo moko toyebaki yango bien avant tobengi mpe tosignale mais toyebi te soki bato mosusu bazali kozwa makambo mosusu na lokola bamaseki bazali koyeba teke na momo oyo oyebi eloko ezalaki kosala ete bato bamona ete Mobutu azalaki makasi bato bazalaki kokanisa Mobutu azalaki makasi mais Mobutu azalaki makasi mingi te eloko ezalaki kosala ete bato bamona ete Mobutu azalaki makasi po ete Mobutu azalaki meme oyeli information moko ya ndenge wana ndenge wana ezala ya solo ezala ya lokuta nyonso to azali koprendre yango kaka considération na nsima na yango akolandela po ayeba soki ezali ya solo soki ya lokuta mais tozali kocomprendre te epai ya bato ya sécurité na biso na Congo lelo bainformation mosusu bokoki kopesa ya très important bazwi banéglige yango bomoni ndenge bino moko bozali kolinga kopesa bato oyo occasion mpo ete batia mboka na kao soki bapesi bino information bozwa quand même bobanda koétudie na ndenge bapeselaki bino bainformation boyeba soki ya solo bino baza kopesa information bozwi bovandi apres bakosutuka makambo oyo bayebisaki bino esalami na terrain bomoni ndenge bozali kosala erreur tozali koyeba te soki bato oyo bazali kotravaille na sécurité ya Joseph Kabila bazali na bango kaka bato ya opposition to ndenge ni tozali koyeba te jusqu'à présent tomoni ete lelo ebongaki malamu il faut toloba yango po ete à chaque fois tokozwa nouvelle boye tomeki kosignale tozali koyeba te maloba wana moto oyo azwaka yango abombaka yango mpo na ye moko ou bien atransmetaka yango epai ya bakonzi mpo ete basala bankete bayeba ete information moko tozwaki boyeboye tozali kocomprendre te ezali mpasi mpe mawa yango na tolobi ete bandeko babolingo ntango oyo ezali ntango biso bakongole toyebana ndenge ya kosimbana tozala na mayele totonga mboka totika badistraction tozali koloba yango ntango nyonso Tshisekedi te nde moto akochangele biso Congo ekochange soki yo ye ngai topesani mayele mpe tometre yango en pratique na kati na mboka ekokende liboso botika koyela biso badiscours ya lokuta ke oyo Tshisekedi nde azali na bonheur ya Congo botika kolalisa bato pongi tango bolalisaki bato pongi na tango ya deuxième république esi eleka sikoyo ekomi moment oyo congolais nyonso tu conscience esala yeba ete po Congo ebonga ezali kaka yo ye ngai to apprendre topesa na mayele mpe tokende totiango ya pratique na kati na mboka na biso mboka ekende liboso me moto akosa yo te ndeko aya koyebisa yo ete ndeko ndenge ezali wana moniere oyo Tshisekedi alati soko tali na kati nde bonheur ya Congo ezali te jamais ndeko lokuta yango te Tshisekedi ye moko azali na kati na koluka Tshisekedi ye moko problème elekeli yo si omona moto oyo azali koloba ete ye Moïse bino bosi bomona Moïse likambo moke kokwea kaka bapeple bosunga likambo moke bapeple bosunga likambo moke bapeple bosala mais Moïse ya ndenge nini oyo ntango bapeple bazali kozela libike epai ya Moïse yango akomi na ye lisusu kosenga bapeple bandeko ifale omona ntango aye na poto awa bandeko akomi na ye kaka moto ya lolombo tili akomi koaccepte meme inacceptable oyo bakombata bakomi ete okomona bayebisi balobi benga président na kombo boye ye mpe lokola ayebi ete azali na ye kaka kosengasenga okomona mpe alobi nalobi me oyo demokrate ya ndenge nini me lelo mpenza toye komona ete azalaka na ye demokrate te me alataka nde kombo ya demokrate bandeko nakoyebisa bino eloko moko soki olingi omona ete mpo tolakisa bino ete Tshisekedi ntango bato mosusu balobaka Tshisekedi azali président oyo ya malamu Tshisekedi makambo balobaka mpona lumumba lokuta me tokoyebisa bino boye ndeko banda kozwa bafilme nyonso tu ya Tshisekedi
oyo banda kosala ba conférence de presse na depuis banda tina ndenga sukisa jamais mokolo moko Tshisekedi atanga ta kombo ya Lumumba to ebite kombo wana soki ezalaka lokola munduki liboso na ye abangaka mpona makambo asala ndenge bateka ye Tshisekedi jamais atangaka kombo ya Lumumba alors que Lumumba ndenge azali wana mokili mobimba ete héros national ya Congo nde ye wana mais atangaka jamais kombo ya Lumumba mpona kolakisa bino ete ezali elembo ya mabe oyo bango basala yango ete babangaka bazalaka na somo bandeko Tshisekedi stango ya ezala tango azongaka na Congo bandeko soki akoti na motuka balobi mokolo azongaka na Congo tango akotaki na motuka tango ayeko telema lokola Mobutu azali kotelema na motuka te tango ayeko telema na motuka azali kopesa bato mbote ndenge Mobutu abandaki kosala kala bandeko balobi tango akomi kote alimete kote échangeur esika basala statut ya Lumumba basala boye bandeko balobi Tshisekedi atala kote mosusu tina ndenge motuka elekaki bandeko azalaka na somo po ete ayebi makambo asalaka ti lelo motema na ye azalaka reproche na kati ya motema na ye ndeko Tshisekedi te moto azali na bonheur ya Congo botika kolalisa bato pongi bonheur ya Congo ezali yo ye ngai tosangisi mayele na oya président de la république totie yango en pratique wana nde ezali bonheur ya Congo mais moto akokosa bino teke soki Tshisekedi azwi bokonzi nde bonheur ya Congo botika bilobaloba ya pamba bandeko ye moko kutu na parti na ye ya IDPS makambo elekeli ye aza kokoka kozwela yango solution malamu te bonheur ya Congo ya wapi bandeko tolamuka na pongi totika kolala pongi bandeko po ete bapolitisien bakosi biso mingi soki Tshisekedi nde moto akoki kopesa solution epai ya biso bapeuple mais ndenge nini akomi lisusu kokima epai na bino bapeuple bapeuple bosunga ngai tala nalingi nasala bosunga mais Moïse atikala kosenga aide te Moïse azalaka moto oyo tango azwaki mission wana akendeki nango tina suka ezalaki ndenge bapeuple bazali koya koluka solution Moïse na nzela ya Nzambe na lisungi ya Nzambe azali kopesa solution mais oyo biso ya Moïse ya Congo ya lelo akomi nde kaka moto ya bisenga akomi nde kaka moto ya kotindaka bato bakendeke koboma bamate ba bien oyo ya misala ya 5 chantier bakendeke kobebisa tozali kokamwa tozali koyeba te oyo ezali koloka oto nini moto alobi ete alingi mboka mais sikoyo bazali kosala misala ya mboka mpona kobongisa kaka ye moko moto azali alobi ete azali démocrate tala ndenge azali kotinda bana na ya kuluna bakei babebisi baengin ya 5 chantier kobebisa batracteur bamakambo ndenge na ndenge nde lelo ala koloba ete ye nde démocrate bapepe bofungola miso ata bakuna na Congo Kinshasa bofungola miso na makambo oyo ndenge ezali koleka Tshisekedi azali kolalisa bato pongi mais ndenge ezali wana biso pe tolobi yango 3 fois non Tshisekedi te ezalata libanais wana malgré azali koloba yakende nanu kozwa solution na makambo ya mboka na bango na Liban olia koya kokota na makambo ya Congo akoloba ete po biso to podi Tshisekedi est-ce que na Congo tozalaka na batu ya pembe lokola yo mundele ya boye okomi congolais depuis mokolo nini kaka ndenge boyaka mpona koyiba richesse ya Congo olingi lisusu yo pe po ya oyibela biso richesse ya Congo toponi Tshisekedi yo toyebi yo ozali libanais zonga na mboka na yo tika makambo ya bakongolais calme soko olingi kofanda na Congo voda kimia tika kokota na makambo ya Congo okanisi po ete oye na mboka na biso oyekoli lingala depuis na ntango ya Mobutu okomi koloba yango nde okanisi ete okoya kopesa biso bakongolais kotia biso moral tolingi Tshisekedi yo si omoni na Congo mundele abotama na Congo mpona nini boyokaka soni te kaka bino bato lelo bozali koloba bapaya tala Tshisekedi aye kozwela biso lisusu mopaya lobi ale bokoloba o balibane bakoteli biso na mboka nani amemi bango Tshisekedi mundele azomona na ete tango Mobutu azalaka mpe kaka bato bazali kopie mboka na biso bango oyo ezali pasi pe mawa
bandeko bo bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.